Mon président Kabossé, avec tous les respects, nazo regretté ka vie ngana sali chemin na nga mais ba miso zo tindela nga ba finga ngai vie bazane na niveau na nga TV yo za vie na ngai o comprendre nazo ebisa ba Obama massa président baza ba flatteur donc nazo informer na ba mourir toi bonne musique boyebe nga pas président Kabossé donc na minute so naza sukunate donc nazo sala chemin na ngai donc na longwe naza suwana te na bato bayebaki te na ba aussi bayebi donc kala mingi te bozo zwa ya suka ya su para komando ya suka bolo yangi bye bye lekili luke bubangi je t'adore bye bye lekili Patrice Chibala prend bisou mbemba yewana ale mwana mwindu tika bilula lula ba travailler na yo bazaba umbu note ba mana bi parler na bino so bakangi yo nana kokotela yo Obama oza lâche bobeta na victoire awa bo vide ndulo ye ngana temi na victoire na zwaka ozolela ndaka na beti muziki ya leta président pesa biso 1000 francs uta Kenya ba futa bango combien 7000 francs na aéroport ba komela la tupa na nga na ba force awa wandaka 7000 francs président Kabossé ozo vivre na hypocrite bobeta na Kenya bosalam piaka ya makasi ofutana ba musicien te ba yebisanga mama na ngai na oseka pona na kandate o mama bakuta ba chaîne mais info 16 chaîne moko ya kaf chaîne moko ya sango chaîne ça be mission l'équipe émission nyonso ba chaîne tout balali na mission de info 16 kandi na baki mwana mongo yeyo émission na bino sans frontières o bolinga mingi ça bino ba bien elonga bino ba stress e bota ba kayu ba boulot bika maramonde za la lelo ba be petroti o akenda wapi abunga mais nzo nda bunga na ete leona yambeli bino ye moko l'animateur du moment abeta bwaka Rwandaka le grand cameraman a refungola biso to leka Rwandaka na boaki ope makasi boni ouais tranquille donc mbote na internet tout ba Hollanda biso za Boloyang appelez-moi Boloyang donc Boloyang Rwandaka paracommando Amila Grenade donc votre humble serviteur na pesi mbote na internet tout partout dans le monde partout ce que vous allez bo Hollande logo donc mbote na bino na bigi na ba parents pe ba bonne fête na bino mari to ya moi en retard et les gars le 1er août yo yebi na ton to aller na nota lili ta mère donc na pour que zaki ba parents donc ba parents tout ya mboka ya mukili ba bonne fête na bino quoi merci Wandaka Amila Grenade mutamela Grenade madaite ouais Amila Grenade para commando yo tranquille quoi tranquille nazala ngai ce que va faire en week-end ni non que vous en studio ba travail et kendeni ouais Rwandaka paracommando donc nous informé na ba mourir toi bonne musique boyebe nga pas président Kabossé donc na minute so naza sukunate donc nazo sala chemin na ngai donc na longwe naza suwana te na bato bayebaki te na ba aussi bayebi mais à travers émission o na yebi ke monde entier Rwandaka ye animateur na bino na suna président Kabossé te na sala libre parcours na ngai étant qu'artiste étant qu'animateur ya mboka na sala chemin na ngai donc naza na studio donc na 11e Riwana donc naza pas ya Pasteur Condé avec l'ingénieur, le grand ingénieur Jaguar, tous ça donc tous travailler quoi, tu en as ndaku, il y a l'oyembo, tous préparer les bino pardon, ce n'est pas bon faux patron, ils ont des génériques, tous préparer les bino sous ba ujana, ba pecho ba telemisi ba ngonga, ba pecho ba boya ba soutien, ba pecho ba talent. Donc kalaming te bozo za ujana 3 minutes 35 kalaming te bozo avec le maestro Fabregas. Wanted record Kalaming était donc bozo zelo mo donc tout ça moi j'aime Kalaming était 3 minutes 35 Kalaming était bozo merci obiki na comprendre te ba alimentaire beaucoup ba show mo bona ibiteka Bill Kanda salabi même ça ne ba vitesse mo bo Rwanda ko okoka eloko zo luka neske okoka nini na ko lukati o sa single et simba o so simba ya ba leader kuta makasi de fois simba te non faut comprendre le mot boy ngane na boy na zo tracer vie na ngai na zo tracer chemin na ngai na za tembe na mutu te
kosimba ou pas ezala maboko ya nzambe ozoma mpo nzambe mutaye baralobi na biso ngana ndaka lolembo na obimisa oza kati na ngana osala eloko na ngai tango evide na représentant na public ngana osala eloko te na pouver batu to esala soki ni te ngaza artiste ndombolino leader azawana na robo na YouTube na net ba télécharger ngata pa bato balinga nga mo $1 yaka nango na wana tembe na mutu te donc na osala ngata o course te na mutu te ngana osala eloko na ngetanke atalaku animateur azobete eloko na ye ce n'est pas bon faux patron na ujana ba petio ba telemisi bangonga donc kala te bozwango ngana osala tembe na mutu te esimba te ala mutaye biango ngana osaka etaki artiste na osala eloko na ngai na représentant batu et les gars ba télé et les gars ba net et les gars ba trace kitoko ba la public mu de juger Rwanda ka sali bien toi sali bien tenga na ozande retomber nango après musala nga na osala ke koloba ke o esimba te nzambe mutaye biango vous comprenez? Oui, voilà, vous s'abonnez toujours à Info 16 Ndembagam. Oui, Rwanda ka ko ça soit moi parcours na yo est-ce que banda qui animateur na yo et puis au rappeler ba mélomane pe eloko moko sala o no sala penda pe eloko moko boa ko ekanga o ebimisa bina ki non Rwanda ka ba kele ke yepe na Rwanda ka amela grenade madayate. Ouais, merci. Non, c'est pas bien nga bolo yang voilà bolo yang donc kalamingi te bozo zwa ya su parakomando ya su bolo yang zoya donc na nenga mabeti donc parcours nangeza na beta na ngiringiri na staff London na pesi bana ngiringiri mabele mame ngiringoto mabele na ngai donc na beta pas présence à Oluvoa mon staff London na beti su na ngiringoto musique ya président Papi Magen na pesi mbote bana ngoto moi na bino yeyo masa na bino yeyo leki na bino yeyo donc tant na longwa na esu na nouvelle Miami ka na ngiringiri wana na beti na ba click des stars na bosenge wana pas leader na biso Edi Wera na nouvelle Miami vient nga Lipembala vient nga Ladinda Lango donc na beta on attend na longwe na kende pas ya vient nga JDT Mulopwe na umela gite après na pas vient nga Godé Lofombo o ma pesa nga chance à studio na beta ka ba sera na boira ba honorina o sala rapé na mboka donc ngana zabna marque déposé ya président Godé Lofombo bende la Congo grand rangeur yemta salam na Rwanda ka qui est Rwanda ka o le loi remis bolo yang donc grâce à président Godé Lofombo. Bon bolo yang mais au selenge pe le grand na honorina mwana honorina patrabe honorina mwana franche diniero ka Lofombo na base qui dit Charlène qui ampaka ah mère Charlène que son âme repose en paix wana moi si à président Godé Lofombo à hauteur au Koufa donc mes condoléances mère. Donc excuse ali opé manakimia donc na boira biloko na boira les sous bye lekili luke bubangi je t'adore bye lekili Patrice Chibala prend bisou un coup de flamme qui dit c'est maye un coup de flamme on n'a pas vu na Lofombo na boira biloko wana honorina on est 2005 hein. Kangara mboka oyo généri mo Lofombo bora honorina le kangara mboka oyo vie muta salanga pena ki a Rwanda ka c'est Godé Lofombo tant na longo wana na ya pa vie na Kabose Bulembi pa ko pesa ngelo mo bo début na générique azakala abe Rwanda ka banda Kabose Bulembi aye na ba moto na ye auti na boma alingi ya binisa mokili Rwanda kaya kwea na mabele Willy Mushenya sepela Charlie Mboshana Segedi difinzoni na katsa Congo vigilant tukudi amatamba dona Monica na Rwanda kankutu pito Freddy Mambu ya Sara Lusende kankutu Cheri Pele kwa mbemba yewana ale mwana mwindu tikabilula batravaillere nayo bazaba umbuno te ale mwasi moko ya mwasamarita pimelaki mwana na nzambe mayisanka yeba tango yebaki kazambe siya kibaki mbangu po ya panza sango yoka namoni mesiya namoni mwana na nzambe kabaka vous comprenez donc on est pas vient ngai Kabose Bulembi ya kotumba ya kobia national numéro 1 vieux entourage mtezo boma yo vieux mais bokabona pe bien te Rwanda bokabona Kabose bien te non wana za père ngala kofinga perti
on a za papa na sali baton na rosa pa na ye na longwe étant qu'artiste na otala pe vie nanga na sala chemin nanga na roleka na ba internet na finga père wana père na godé le faux na ba JDT na finga ba leaderité mais ba master président master ben na na pe na on a sa président na Kabossé donc mon président Kabossé avec tout le respect nazo regretter ka vie na sali chemin nanga mais ba miso zo tindela nga ba finga ngai vie bazane na niveau nanga TV yoza vie na ngai o comprendre nazo ebisa ba Obama massa président baza ba flatteur baza ba hypocrite baza ba lâche donc baza pembe na yo mais bazo ko sa yo ba finga pour mona bango danger ba koma ni Dorcas ni Samantha un jour bato ba banana yo ba longwa lelo penga na longo il faut bango basambela rakutu pona Rwanda kabolo yangi ple simba ezoner na ye ya président Kabossé mozo tindela ngai batu moko boye na yo sabino ke oya ko meka suko finga Rwanda ka parquet donc parquet maître Boloko vandal azawana donc parquet ngana na temps finga président Kabossé na yebi ke za 12 na yebi orchestre za wenge président tu yomto tinda ba na yebi na 12 code na biso 12 somme talongwe na yebi biloko wana mais na répondre présidente avec beaucoup de respect président za père mais biloko bozo sala bozo tinda ba Obama en tout cas je suis désolé Obama na yebi parler na bino so ba kangi yo nana ko kotela yo Obama oza lâche bo beta na victoire awa bo videndo lo ye ngana tem na victoire na zwaka ozolela ndaka na beti muziki ya l'état président pesa biso 1000 francs boye na mwasi na mwana siko makam na mino orchestre ko betela ngo pourquoi ngasi na longwa président Kabossé ozovana na ba lâche ozovana na ba tretanga ozovana na ba hypocrite batonga ko pana ngai na ba message na chombo na ngawa ebele bazotindela nga pe misu bazolongwa kala mingi te ba misatu ba longwa na informer yo ba longwa po ba banda de ba rep ozo comprendre donc merci président Kabossé longa ngana lobara yango wana merci beaucoup mais Rwanda ka olobi bien pour na président Kabossé entourage na ye bon okoko akize mutu bongo te ngem chinda bato mais ngana otola l'émission 12 na yebi to benga ngo 12 12 ko wana wenge autala wengana mamba wera ngana fana orchestre wana beti 8 ans orchestre wana na yebi 12 bat balongo nda tinda biso pekende ngaba tinda ngona kepa na finga ba président musuna rotanga te ozo comprendre déjà na 12 ya orchestre na biso na yebi mais Obama je suis désolé na orchestre to lega deli bat ba yebanga na président Kabossé na ndenga mabeti biso bi baloko na longwe de skalika président Kabossé yemta yeba na mboka oyo appela sa mombonda voiture sa monteur ozo comprendre donc na minute soyo donc bozo distraire nga botika na sala chemin nga ce n'est pas bon akanga photo vimbisa mabundi na WhatsApp ba pesa ujana kala minute zoya 3 minutes 30 selfie imo Instagram akanga photo vimbisa mabundi na WhatsApp izoya borobina. Voilà, merci. Hein? Bon s'abonner toujours. Ya Willy Pézienne, hein? Chaîne Nabino Yango yo Info 16. Vous appelez Nabino te Info 16. Bon s'abonner belé. Mais Rwanda Kabe ko manqué, Kabossé respecté. Mais de fait on a le cas d'une émission pour na kolobaki bukambe toza yo. Ou l'équipe d'émission qui bukambe toza générique na yo. Mais Kabossé nem tazuango yo zo kota studio misabuka mbeto et après tu comment l'appelle Kabossé par côté sous show na studio tout mon ka père bois qui buka mbeto mais finalement buka mbeto zé yo bezé président Kabossé boule mbia za mobali l'homme ya boule mbia lo bakate l'homme kitoko bote petai l'homme soki bomeki boko zwa kao bango nyonso tu bevida bevida surtout tata wana evida weransone prêtre Kofi Olomi de prêtre surtout tata wana evida donc ndenge zaona ndenge mabete bozela kotuna nga ba question na tozo tuna ngai buka mbetu eza ya mutu te eza ya mère Matsanga azana yanga mi numéro 16 mère atekaka bakisi na ye buka mbetu Pourquoi au moins 1 litre mo battre la essence mère achango bakisi na na siège no pas la 78 c'est pas à Chaboloa pour bato benga na bango bato futa siège te $50 ba ko kati donc bato benga na bango donc bato na siège te donc mère wana yaki basolo ki ezakri ani animateur ni a président de ba pesa so ba kiti au travaillera na ba benga wana ni ba bato ba pesa ba nzembo ba cri ba nini donc ba yaki na cri ne mère ngo
fallait présa solo là et ma solo qui est bien té ngape na kutene Rwanda ka lokape mutango tozwa crio mais à Gazoul yaya kati à Gazoul Zulman na esenga Rwanda ka boloyang tika titre oyo titre tem trebet sa yo disque titre tem te sala eloko no basombango lokwa papa na osi abandaki yango bukambetu tika yango na tika ki na efso nazo respecter père na ba bien fait via memanga Tanzanie via memanga Angola nzela ba kongo kutu wana kutu fief na eto lemba yango ba boma ba kisanto ba kimpese donc to lemba donc ba bien fait père et aller belé na na temps manqué présent ka bossété mais entourage na ba faux mission na ba hypocrite ba entourage na ye ba so le ga ba finga nga boko kalikila nga te na za eloko te bozo kalikile nga trop c'est na monique nga na makamu me kala mingi te bozo zwa ya su ka bozo ma convoque mono na zamba bo mona ma misike zo ya kala mingi te donc Kalamingi, qui est derrière toi? Oh, Batuna Mobutu, qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Point d'interrogation. Bah, on a clip à Kitoko. Bah, on a bien parce que nous avons orienté dans l'entourage. La Pessimbote n'avait GG Kalonda. GG Kalonda dans Luanda, drapeau blanc. Viens, merci, dans notre beau sala. Sek Didi Finzoni, Carlos Nzamba Ilia, Général Betou Kangama, Kabu Skop. En tout cas, merci, Sek Didi, nous avons coordonné. En tout cas, dans Luanda, Héritier Mvomachi congolaise, Serge Manzambi, Patima Moulou, na Wenzachi congolaise wana na Luanda. Merci na nyoso bodo sala pour na Rwanda car donc on allait gratter na ba soutien na bino donc na yebike Erosimba. Merci. Mais Rwanda ka auto ça vocal mon ko bwaki kaka, ubaki Weranson. Ata faire ubaki te faire pas leader. Watanabe pe na mono bwaki to seka ba Weranson. Gogan Gogan Motona Tembe Tembe ya nyama dans les bons présent faire écoute et le moment il a mikolo batela yo batela mama batela et le on a Blaise créateur Teresa mystique chef na biso ritinde la e bana nguba kaka boye ana kaka boye en tout cas présent faire ego la générique on a qui toko Rwanda kayo penza na kilisusu masana ngai tango fort danger na kisu boloke loketo danger école ezobeta makasi na ndenga mabeti mais côté kuna compagnie bakanga côté kuna mobini ya zoba moyembi ya zoba bazo peso kuanga pozanga eloko akolelela. Je suis désolé à makasi. Wanda katuka mbanga na ebisi yo mbanga tena musala mbanga tena zolo ba vérité. Wanda ka parmi ba animateur ba ningisa Congo na biso animateur ni oyo après ça pona moyo so muta polémique te ba faire to linga bango ba wata to linga bango ba tutolela bango o banga ke ba finao. Non on a ba président respect ngana sali na eloko moko te na za eloko te na zo tracer chemin na ngana za débutant. Na salina le logo te Rwanda ka bébé nanu respect na président Ferregola respect na héritier Watanabe respect na président na Kabose Boulembi ya Kotumba ya Kobia l'homme des Akalara l'homme de sa voiture sans monteur l'homme des choses de Boma biloko boma via salama mbele na mboga oyo animateur ni oyo ndima ka opena ke so ba chope na yepo mona beke no opena ça frappe rapé te bango to basala musala bien autant la président Mundi Bouté Mikolo Dogovina wavi nani te tanto govina wavi danti te abuga liveka na bu kindi ozomona biloko te bato bazosala musala shomi ndeka likolo o comprendre ba animateur ba boire bien Spawn Macintosh obiso tolandaka Spawn Macintosh Bill Clinton sengo kudu bende donc respect na makasi violanga Juna Mumbafu Big One azana Londres vieux bikane to solo no ba conseil au pesa ngai donc petit betelo on a osenga na Nzambe a osala kotala batamukilité Big One Juna Mumbafu omi bato be ba bossa na ba vieux Juna wana ba vieux Juna Mumbafu ba animateur comprendre ba c'est le Ostram ba tout ba Janta Missine ici moment ça on no boire na staff London Obama nazo ke lo mawa ngao mo masalanga ba Janta ba c'est le bisma kodos ba zibankulu baba angaya mais yozo kila Obama ma omene micho bamande na mincho pa kaboso bamande makam yo manyo kilo Obama bojo ni membe obora bilora boma obora zakala yete ya soda mulongo ya soda mulongo na ndenga mabete aza soda mulongo vous comprenez a soda mulongo na ndenga mabete donc on a respecté bango mais so bazo continuer kana ligne na nga
parquet mikolo komika so meki na Rwanda ka maître Vandal Boloko bokosamba na maître Vandal donc on reçoit image oyo fingelinga na répondre na ngate na 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 parquet comme ça bosamba na yebi ba adresse na yebi ba parler na bino tout ah to bani babiso meki kara parquet maître Vandal maître Vandal ngape so mta meki na ngaka maître Vandal ngape na yeka mama parquet et ngape na landi na ngobonga ce qu'on a sani parce que Rwanda ka qui est derrière toi nani ce qu'on a mis tu peux so force wana attaquer na singa wana stuna peut so force wana na ebité ouais ezana nzambe donc nzambe mta osala ba grâce à toucher mitema ya batu et puis ça mitema ma ba edenga donc nzambe nanga donc merci à trop Seigneur donc na nyoso sala nzambe nzambe qui est derrière moi nzambe mta toucher mitema ya Willy Musheni code mondial code mboga oyo ya Willy Musheni vio atikanga te vio afuti ba studio vio azosala mambutu Marie toi musika na Luanda mais azolandela mambo petit na yambila na ye nzambe mta toucher muté za blague te mutu mo toucher muté pas bim s'appelle là na yo nozana na bim selo mo volonté wana bongo siko simba te nzambe te nazo rectifier loko ngana osala rectifier pardon na rectifier nazo sala tembe na mutu te simba te ngana artiste na bim sara eloko nga public muté juger nga bon c'est bon to sola kas ce qu'on a mis aussi supposons que simbi félicitations ce que simbi te Rwanda ko boka ngunda wapi pa non. Pas Fabre Gaz. Ma people. Ma people la minute ma salanga na mikili abeta itirki to sona na mikili donc na komi nanga indépendant donc nazo sala chemin nanga sore simbité et peut sans courage ah eloko na sala ki ce n'est pas bon eloko ni ezaki bien te na fortifier sous boulot donc na travailler sous makasi pondé to boire wana bimi so simbité faut yoka ba critique ah côté no sala ki mabe na fortifier na beta so eloko mususu na beta so eloko mususu bilanga tampaka yali ba plan bilanga tampaka yali ya nango bilanga tampaka ba cri ebele ya bien o ke na yebi ki sasa omoni ki sasa ba générie ba comprendre faut na crime encore o ezo roter trop de cri belo mo ba générie simbati ba quand po misabo komi mukolo nso abimi o ya yote non ngana créer ba plan ngana neso so ba ujana ba réunir de yo sko zuka komana so la chanso misomba mako to chanteur to animateur za bongo ta mambele kana société ngana zu na société natali ba petit mo boye o bazo te na ba mama roza maman aboti azo pese ku rondi maté ba petio ba telemisi bangonga na vandi na zoomé bangwa ba ujana ba soutien ba ujana ba talebele ba ujana o comprendre na boule ba ujana na salitri donc faut féliciter nga ku natali mambele kana société ngana yibikra mutu te natali ka ba petit mo bimi kolo ba telemisa bangonga ba petio ba musique na boulele bango cri o comprendre ya on a boire na ujana donc ce n'est pas bon et ça na société atayo ne osta na chaîne so ba futa oté ce n'est pas bon au continuité pas bon de bon donc ça faux patron ozo on peut être bino so faux patron même na ebisi yo atana na ezaka atena ba orchestre vous comprenez? Ils sont partout. Faux patron, ce n'est pas bon, ils sont partout. Attends, ça na terrasse, soit de mon comptabilité, retour, ils ont ah, bah on sait la boss là, bah on réunion. Et là, il y a des fous de rabisoté. Bah on l'ongwa, n'abissio, bah on l'ongwa, t'as la compagnie. Ce n'est pas bon dans ça là, on pour la société, mututu. On a passé car un message, n'abi que message oyo, et vous allez capter. Voilà. C'est ça. Ok. Na sepeli ambassadeur Raymond Singa, Bobby ambassadeur Raymond Singa na Suisse Bobby prêtre de prêtre. A sola. Il varie. Bon Rwanda ka to même peu ko chité ba projet na yo, moi ba conseil pe bikande zala sokolo bani. Ouais, na remercie non on ndenge oyambinga na émission na yo salinga bien. Donc au boulenga y salinga bien. Donc, on a conseillé car on a président tout ça peut bana batu. Tant tout ça on a compagnie na bino. So mukie koti. Bokanisi la pe bana to na ba basi na ba palin, to na ba lifanto, to ba ni balia renta papa bimba bika ke boulot. Kena songa boye. Na mo luka suna na ke voyage. Ba uta Kenya. Ba futa bango combien 7000 francs d'aéroport. Ba comment on la soupa na ngana na ba force awa. Rwanda ka 7000 francs. Président Kabose ozo vivre na hypocrite. Bo beta na Kenya, bo salam pia ka ya makasi o futa na ba musicien te ba yebisanga. Botika nganga una tikala na nganga una tikala bien pona senga passeport na eza. Oui, bato mo na passeport danger. Passeport na ngolo carte électeur eza identité. Na sala ngo pe na mbongo na ngai.
basérie nazwaki na ngai yango nazwaki yango okomprendre nazwaki yango mais mpo bapesa ezalaki makambo batika yango mpa achaboloa opala 78 eska tono répété donc achaboloa na ota kozwa yango président bato ozala na bango bahypocrite bayebisangaki bobeta bosala mpiaka boya na aéroport otika 50 000 pa horizon solo okomprendre bakabola 7 000 fois mwana bato auti Kenya aza na mwasi na ndako donc wana aéroport à 7 000 ici là te parce qu'on a parlé ba master bayaka ba ndeko banini ozo mweska to okeni dans la commission fona teka plan na mona bina film sera leader ce n'est pas bon faux patron ezoya mamtolo ba na société yango wana pas bon de bon motoki na biso kitaka esengo ya yo ce n'est pas bon moi sina yo bombaka oketikina oya baninga pion kiu ce n'est pas bon Izoya, ce n'est pas bon Izoya. Non, ce n'est pas bon Izoya na makambo délé. Te balé no créer ne senga bien mo. Na biso ke elogo yo ekobeja nango. Na biki sasa ne. Bandela ka créer ne bominga fort, créer na moi. Sina yo bombaka. Moi sina yo batelaka. Moi sina yo kekitila. Oya baninga pion toke Q. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon Izoya donc ce n'est pas bon Izoya. Yabino bomba kaka ba courir de jipon wali banda no mona ngwelengi ce n'est pas bon Zoya donc eza pour la société Zoya na biso rebeta nango ba ya ba obina yango eza bien eza crimo eza message eza simple simple makasi crimo ka roter et au ma promotion peut assurer donc avec Lenny Bidens qui est derrière toi. Merci Rwandaka ya yozo bomba baninga fia. Quand on connaît, quand on connaît pas on apprend. Obiké maestro, ça bien maestro. Numéro 1. On ne répond jamais aux personnes qui ne sont pas de notre game. Aïe. Bosé la calamité. Voilà. Merci ba dédicace Rwandaka tout cas vraiment to komi na suka na sepeli vraiment mais question sur linga pourquoi na moni bino nyonso bozo linga Fabregas maestro mais ozaka maestro Neti nani olinga maestro neti yoto ba ke on ne répond pas ça nani eza ka maestro nzoto ebina te le bina pa mon abi mais so muta sala musala bien az artiste amni na mboka azo sala musala bien il faut boire que les fleurs président Ferrego la auto boire eloko na awa eza kitoko bless qui a terre boire ki makasi ritsinzele banana gaga boy ba mama nguba ba shayer bazo pesa conseil za kitoko Robino Mundibu mon président abetse eloko na ngadi teta kiti nadi peka buka lipeka na buki kindi ozomo biloko ezo sala bien yango wana foto na défi moko loyal mais cré wengeta moko boa kité ndeti krini ba cré 7e jour de la semaine 7e jour de la semaine on a vous masala ko mekati mtazo pesanga nani Angola mtazo pesanga baba VGG Kalonda mtazo pesanga ba 7 wa Manankyo na Suisse na mikili na Paris 7 wa Manankyo webine tozo koze eloko bomba makambo simanteri mame simetonda bilengi on a biloko ya master na ngai Angola boyoke kala mingi te na 5e vitesse ya président héritier Watanabe tozena master lobby ba utaki déjà ko sala ba mix kala mingi te président Goga na zo boire eloko mo boko yoka master na ngai niveau akei Angola Dinero donc Dinero yo yebi kaka yo yebi netozo causer na ba WhatsApp na ba Facebook yo yebi on a master na ngai merci mwana oui on rappelle ngapé mais na minute master no d'Angola mais na minute pe Bercy mwana pa ki pa wat d'Angola na yo koka Bercy yo Bercy mwana za grand animateur wana sungiringo to mabele na ngai bondo yo yebi wana za master aza petit na nga mais aza collègue nanga po ye to boaki na bagia de marcha to boaki na ki pas présent na biso président na Kenya na bosani komona Shaitondo to boaki na Bercy wana Bercy moi c'est mon collègue nzambe merci pena ndeko côté likamwa Bercy moi na batiki ndeko nanga donc libanda donc na komisi nzambe mais baza tout ba bosser vous comprenez Dinero pas roki maete po dinero a bosser boyebi ba savoir faire nae 7 jours de la semaine bo moni fruit nango donc Bercy so ya izaka oui nango to moni mais akimi wenga ko ki charge a wenge tanga ke pa wata non mi to be Bercy so ko tukuna ko ka pe charge suge ya pa wata non bokena mama bongo te o meza bongo yo boki 7 jours de la semaine okimi wenge c'est ko ki charge a wenge te a okima nani nguna po bazaka yena masala nga Golbert to zane pas godé le fombo
Vous comprenez? C'est Obama, Obama Salanga. Ziba, Bateomba, la Zambia, Kamutakala. Naza mutakala tanga nazo boka honorina mwa nazo kumba bill ozo beta bill ozo kumba serso ngaba koleng na ngaba janta ba vina ngaba tutuka luchi ba seleyo yo kozana bill kinto na yebiyo yo juna mumbafu ayebiyo osolanga juna yebike oke o Rwanda ka obengi ya bill comme on est bimi pena na Londres juna mba obno to na TV juna okotanga ta 5 mais juna ozanga te nazara nayi na solanga nayi sport makintosh yebiyo seleyo yebiyo janta misina yebiyo omoni ba charge ba charge bango wana ya mboka Badiniero, ba Bercy, ba grand animateur ya mboka. Yalo beso. Honorable, comme Merakou tuté. Honorable, comme Merakou tuté. Wan honorable na biso ba animateur. Donc ba massa tout ba ça musala bien kitoko lilo. Ba massa bo zelanga pe na zo ya na ndenge ya concurrence loyale. Ce n'est pas bon. Pas bon de bon, ce n'est pas bon. Pas bon de bon. Ce n'est pas bon. Yo, toke ya suka. Ya su. Para commando. Ya suka. Ezoya. Nasi obena ya ba militaire oui Rwanda kana sepeli vraiment. Qui monte au bima na zamba. Bolo yangite bien lo mo awa. Ah non teka ba stratégie clip. Ah voilà na sepeli makasi. Modile ba futela ngombongo. Pour ba peso modile wana na lo ba secret on a faut peso ngombongo. D'accord. Ouais. OK, na sepeli vraiment trop mo ba dédicace na sentir pendant que na roi nini roi Bolo yang su. Tu la filme bolo yangite. Ya su. Karabomando. Ya su. On appelle les militaires animateurs, j'étais blagué. Dans le canard Rwanda, Kabozela. Rwanda Kaba dédicace, Talaka, et ça fait bien. Ouais, na zo senga na batutu balandi biso, so bo monique na teni ba propos moza mabe bo excusenga. Na ndenga mabete, votre humble serviteur, na osala chemin na bonde ba rofinga ngai ba lo ba boye ba calculer nga tenga na longo esimbe simba te nzambe mutayebi. Bo continuer bonne chance na orchestre na bino mais président ba animateur na yo ba misé na ba hypocrite baza ba lâche maramu na bino tu ba betela nga na na téléphone na rotindelo ba parce que na numéro na yo na rotindelo mais et attends nga te passer sina longwa na attends ba sala vie na ba mais ba ko sa yo koleka na tv ko finga bolo yang ya na ngo danger te mais na suka pe bazolela mbote na le véritable code ya Wuli Musheni numéro contact autour na zadi na temps ba dédicace donc longwa na OK studio pas pasteur Condé donc plus 243 9046 891 plus 243 9046 891 o alinga bima na ce n'est pas bon abenga Rwandaka kozana ba doute te o Rwandaka bolo yanga osala nini nzambe mutaye biso na osala nini donc numéro na nga yango wana bo excuser nga so munoko beti libaku na pesi mbote na 7 wa Manankyo na Paris il va pongo motema héritier Canal Plus. Bon séjour Nakin, Pati Mamboulou en direct de Luanda, bon séjour. Na pesiba na Luanda chicongolaise. Dernière cartouche, Masananga na pesio Mbote ya Makasi, Guerrier Salato, héritier voix ma chicongolaise, Serge Manzambi, bana Luanda, tout donne na Monica na Luanda. Na moni Stek Didi Finzoni, na moni Carlos Nzamba, il y a papa na Carlove, na pesi susu Mbote, na Patricia Chibala, chérie ya Motema. Mon apoto a tongo azoya kala mingi te Patricia Chibala maman de boy maman mibali so lingo zo mobali so lingo bota mobali me kaka Patricia ozo mobali donc Patricia Chibala yo yebi donc c'est ça quoi numéro contact ya ngasi na pesi Charlie Mbochana honorable Kumu moto ya mona bandal donc todo voter bana bandal bo voter Charlie Mbochana Kumu donc c'est ça quoi na pesi mbote na salon de touche Didier Horoscope pays Makamboluzadio inspecteur Lopez Kipoba Jonathan Bandewa petit beau carré tout sentir kaka en tout cas merci Ndengo Yambinga. Oui voilà merci vraiment on a CB maintenant aussi si t'es pour na souka il faut mettre l'anga kriwana pour na crane bominga fa oui ngabe na ko profiter to comme na souka émission na biso o bolinga mingi ba gros biso na ngana yemo ko ambassadeur et mon singa na kacha Suisse na bosende ya Willy Pezen de moi ya Willy Pezen de Paris babi mbala mbinga soin taibo et yokani vraiment voilà na bosenite yemoko Fisto Malula babi immorte mobala mwindu Irene Wantara la parisienne na bosenite Saddam Lombe babi Saddam Lombe na Pointe Trésor Lombe de Mamondez la katote mi pour photo clôturer na
na moi loko ane senga vraiment bien en tout cas vraiment beau s'abonner ka trop beau s'abonner trop na beau sali nani a je na nga chéri kasa je na chéri kasa ba gros bisous hein to clôturer na moi loko wana pour bébé ça va bébé Blaise 600 ma belle pète ça va ozana mbongo ah lia kambongo na yo ozangi mbongo diezola London mela mai lutele mipamba na bar bima na bar ce n'est pas Bozoya. Ba créza ngata saki o ebele. Singelo kona mwasi na yo ana. Mwasi na yo bombaka. Kidi mwasi na yo batelaka. Kidi mwasi na yo kekisila. Oya baninga piao. Kiu. Ce n'est pas bon. Voilà, merci. Bye. Tout ceux qui vont avoir gros bisous. Aaron, le grand caméraman, il y a un beau salon, on a beau 4 émissions dans 4. Voilà. Aaron, le grand caméraman à célibataire, donc il célibataire à célibataire. Donc, on m'a dit que non, on a mon balité, Aaron, c'est ma caméra. Mugomusu to 5 émissions, il faut na yamba, on peut Aaron abi, aobata makana c'est ma caméra. 16 mm, mon bal la sérieuse à ka moko. Hein? Respect. Bye. La bosse animale c'est MP3. MP3, bana jet set, mais il pas au chemin. Au moins il pas au chemin na bango. Obi ke ba musicien mabange si la bango. Jet set donc yobi MP3 il pas au chemin na. Yana ce n'est pas bon kaka donc bye ya uli musheni code mondial. Ok, toko c'est okani. Tala ka ba musicien bange si la te. Ya ngaku te sili mais si la kate. Bobo comprendre ka tara kayu mais bozoka te ya uli pezien. On m'a TV baby déjà. Elle est Willy Pezen. Hein? Ma bogo bank. T'as la souke baby. Ya Willy Pezen de moi. Bye.